Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bobo abimika na mimite, Bobo bimina batubili. Bobo abimika na mimite, Bobo bimina batubili. C'est une facture, tu as tout ça la dot déjà. Dot, ok. Oui. Et Zalara, on est Zalara, Batumsou Baloba, ils après dot, ils dot. Donc il a tout donné. De nous, on appelle ça Nyon Sopam, soit ça, on a Nyon Ate à sucré, Ate à Kokati. À satisfaire, ouais. Pour satisfaire, on est par rapport à Yann. Oh, c'est retrouvé. Makasi. Mimi a trahir de Londres na Bobo. Mimi a trahir de Londres na Bobo. Parce que pour de Londres, ayeba que Mimi a dit mana Bobo. Maman li popo. Ozaki mwasi ya Bobo. Ndasa lizuwa. Pour Bobo boya ye. Boya ye penza monique simba soute. Que Mimi a audace ya bloquer de Londres. Au de Londres le lo a attention que Mimi a bloqué ngaba luka bayeba et où ta maman li popo. O ya bengaki de Londres que moi si na yo a comment bivana Bobo. Est-ce que c'est confirmé mais il y a Bobo na Mimi? C'est confirmé pour Banjo Malio to Banjo makala mais na moyibi. Malu popo. O amu kolo makas. Je revis na yo. Nous comme on ba la génération na yo. Au banda théâtre kala. Soto chekala on ezaki chassa Dubai makolo do koma lelote. Skoba oba oya lobby awa ba on le kayo. Gérer 1 mètre carré na yo Bobo atikela yo. Tika songi po wane lo côté nyonso za ngona kata ndako no Bobo ndatikela. Pour komona Mimi ta mayemba ki na oké pas mobali nanga. Na Hollande de Londres. Na oké pas mobali nanga. Ils étaient de Londres tenda bengisa ki place andoki. Na Dubai. Ils étaient de Londres té. Ba vidéo surtout à ça qui est de Londres, ils de Londres déjà. En tout cas, tata mukolo papa bateau, homme marié à foyer à bateau. Wa bengisa ki na Dubai. Bobo comme quand na Mimi bolingwa Bobo na Mimi bandi lelote. Oh. Tika bongo. Te bandi lelote. Bolingwa Bobo na Mimi. Bandi kala avec une présentation kutu ya nani. Mais tandis que Bobo a sa pire petit. Il y a de Londres. Il y a de Londres. Tala mababa to théâtre. Bobo ko wanga na te ko bimana Mimi. Ko bimana Mimi. Ya lelo pété. Ya kala. Et salinde karake tangu de Londres à comprendre à ebi vérité que yo bimana Mimi. Du fait que yo za pété à de Londres. Nde suyo ko wanga. Mimi a bloqué de Londres. Pour vous comprendre bien, pour Nani Mimi a bloqué de Londres. De Londres déjà à Boyaki, moi si Oya Bengi Saraye na poto. Charlie Malolo. Charlie Malolo na po Mnoroso. Nini? Mnoroso. Nyam Mnoroso. Charlie Malolo. Mino bébé zika mingi toboka manyamane ebi matro Mnoroso. C'est comme il y a défi. Soit au bongisa minu, soit on peut s'obéiter. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos 2 chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Ma
bayibi nga mbongo nanda makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolo. vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin, Panda Lekecho, autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Vous avez toujours un système, il y a Novelas, autre temps, vous avez toujours la vérité et autre, puis tu es banane, lobby à Solo, lobby Mabé, Anakati ya Congo, Liziba TV, affaire José de Londres, na Mimi Kabea, na Bobo Manoka. Oh, et comme il boulou que toki ba réseau, bimé belé, toto yamba, fivette, mayamba, aloba qui me loko la zoé, ba, kolobalika monte moko pa ebili kam to ebisa soka za leki ya José de Londres soka za leki ya Charlie Malula soka za leki ya Bobo Manoka soka ya Mimi to ebite to solon ana kati ya chaîne biso Congo Liziba TV parce que biso Novelas série qui toko bandi awa affaire José de Londres. Merci na papa Paul Fiki pour FBT Misalani pour la FBT awa ils a sponsor na biso. Merci na FBT Misalande na grâce au PC biso sous toujours à sous mboka ya Istanbul wana pour la sur FBT oza na kata Istanbul na Turquie. Je pense le mois prochain toza na Istanbul toza peso sous na Dubaï to rotambola grâce à FBT Misalande pour na kosala toujours musala pour la sabino ba différents mboka oyo FBT zaki na Afrique du Sud toza ki partout pe Lubumbashi na miso to ki nesko Istanbul toza na Dubaï wana pour na représenter toujours FBT Misalande. Bonjour Nazana Yagola oyo na évité azolo batro mais le quoi azolo bisaye bien te azo ganga trop mais le quoi azo ganga trop te azo tala matro mais le quoi azo tala mate ana Congo Liziba TV to ko pesa espace aloba oyo azana pour ça aloba to éviter azale qui a de Londres les qui a Charlie Malula to nani na chaîne na biso. Bonjour Yagola. bonjour les questions Ça va? Comment là ouais ora mutu mo beza lo barate fit timide mais soko meli ba bofor na yo et comme il kamususu ezakani na ngosala ka non ba avant je salue ma maman Kapita Pinga na pesi mbote kezwamio na pesi papa la mbote na pesi papa la spirituel o sa kena telema Alain Mutombo ba mbote belé kezwamio eza bu forte eza koyeba koloba puis ko boya koloba kwa fonte bosolo na onde sala kena lo makambo yo si mam oyo kaka la ya gola to sola nan yo to muni analysera trop makambo oyo ba koloba vérité pe oyeba makambo ya batu na kamora oyeba ba vie ya batu wa pozaka na kisi to balobela ko makambo to ezaka nini les to comme une affaire José de Londres na Charlie Malula na ndeko na biso Mimi Kabea na Bobo Manoka bamwe bato bisabe ko mama Lupopo bato me bele be expliquer biso na likambango est-ce que yebi vraiment source ya dossier oyo nanu. Merci beaucoup na balindignons sur na biso tous les abonnés de Ketchou na pesi bino mbote Congo Liziba na pesi bino mbote belé ici que zomi bino par rapport à valeur na batango na ina répondre bona bandi na mama Lipopo parce que na ki ba kombote na bandi na mama Lipopo azana affaire oyo na po azana na poticier na faire oyo te mais kombo na ye ekoti c'est na ba question na yo na zongi siko na mama Lipopo. Maman Lipopo, na pesi au message oza mwasi ofandaka pe na vie ya ba théâtre obima pe na ba obima na bango oboya pe ba oboya oyokisa pe ba oyokisa motema pasi ti lelo ndo komi mwasi ya libala o mobala pesi na mbo tiko bo mama bala bato na sima so abala Maman Lipopo yona mama na confondre na robaki omoni na kanisi o aboma libala grâce te mama na waputo wana mama wazara marraine na bango wazara chez Caleb kombo goya na rolo Mamulopo na Mamulopo na kesko na Malupopo
Wamukolo makasi. Je revis na yo. Nous comme au bas la génération na yo. Au banda théâtre kala. Soto tche kala wana eza ki chassa Dubai makolo do koma lelote. Koba oba oya lobby awa ba oleka yo. Gérer 1 mètre carré na yo bobo tikela yo. Tika songi po wane lo côté nyonso za ngona kata ndako no bobo nda tikela yo. Tiko panza bato. Tika songi pota ngana sala kambela ki songi na yo bato bandimete yo tokene kamba mimika beya. Kombo no suna kati. Yanga ba oba na koseli yo. Siko ya mimika beya. Oyo benga ki bobo pona oyebise ke mimika beya a posté mobali na de Londres. On a pu ba koselio o samba nani po ba mobali libanda mobali libanda mimi aza a. Sko o samba nani po. Tu vois maman lupo ba benga ki bobo ayisa bobo ke bobo tala kuna mimi a posté de Londres na profil. Les questions na expliquer bien pour ba. Bien, ça précise toujours comprendre exactement. Tant Mimi a boy de Londres. A boy de Londres. Tant Mimi a boy de Londres. A boy na vie à passer. A bossani qui est par Jean Kermon boyandi le quartier Sainte-Thérèse. A mon discours qui a bossé boli mi sanga ba na to Sainte-Thérèse na linga bilo mi meto beta ni solo eza réel. Pour Mimi a uta ba côté kuna mon andi la Sainte-Thérèse. A bossani passe ni stu ya mona. A bossani qui Jean Ker à carte oyaza. Pour Jean Ker aller à tout. Aller à 1, aller à 2, aller à 3, aller à 10, aller à tout. Et Mimi. Malgré Wana, moi, mon bail de Londres, à mon accueil monté. À la famille, na ye o ya ko bengi ça peut-être à commis cette place Mimi a komaki. O pe ba benga ezo ba na famille baza. O moni ba ma famille na biso ba passion. Emso elena na ba ma be auto sala. Pour ko mona Mimi ta ma yemba ki na ok pa mon bali na nga. Na Hollande de Londres, na ok pas mon bali nanga. Ils étaient de Londres, tenda beng ça qui place en doki. Na Dubaï. Ils étaient de Londres té. Ba vidéo nyo surtout à ça qui est de Londres, ils étaient de Londres té déjà. En doki na tata mukolo papa bato, homme marié à foyer à bato. Wa beng ça qui est na Dubaï. Les gens qui mimi à son les canaba plateau ya bato. Pendant le baké ba balanga ité pas de Londres. Nga na okamo parce que ça moi si wa beta tolo pona de Londres. De Londres bateau en domo na passe emso ki na tombola somi bisomba somba na e asomi ba papier na grive ake ba bambele likolo lamba aya leki alinga ki a honorer moi sur azaki mimi kabela mais le lot moni match baluki mimi na bo et comme ça na pour mimi a bloqué de Londres. Pour comprendre bien, pour Nani Mimi a bloqué de Londres. De Londres déjà à Boyaki, moi si on a bengi Saraye na poto. Charlie Malolo. Charlie Malolo na poto Munoroso. Nini? Munoroso. Nyam Munoroso. Charlie Malolo. Mino bébé zika mingi toboka manyamane et bima trop Munoroso. C'est comme il y a défi. Soit au bongisa minu. Soit on peut se visiter. Vous avez compris. On a de Londres, Londres est nini? De Londres peut se visiter. Ça a été au fait. Si vous avez de Londres. Oui. Et ça qui alors challenge soit on aurait comme bien. Bongisa minu. Tous ensemble. On peut se visiter. Ça a été que non toka bwana. On peut se visiter. Alors moi si ce qu'on se peut ça ici. Ce peut ça contrat au akata. Parce que n'importe où il y a des gens qui ont déclaré que nous solo, c'est déjà impossible. C'est-à-dire que moi, je suis allé à la Simana. On dit que c'était tout ce cas. De Londres, pas Moni. Au lieu d'aller à gauche, droite, nous avons Simana Bilanga, Mimi Kabea. À quelle sa présentation Mimi Kabea. Malgré ça qui publie présentation Mimi Kabea. Mimi pas Kabea, Kapouba Kele. Quand à Jean-Kero il y a nyonso malgré oza tikana za na tata nga oyo memanga Dubaï akenda Dubaï makosa ke a ok rejoindre de Londres tandis que de Londres na comme na pouvoir yo beng sa moi c'était pour yemo ko sa na bar ake Dubaï na e azungi mamali poposiko na zuwa o ezake bobo te po bobo azaki mobile babali po ya ndaku moko ya banena ba moi
mikolo na ba théâtre ba yebi bando fa na bandal côté to lila bato bando lila bibembe wana kota commune quelque part avec na ngoza quelque part ils enda ko bobo mama li poponda ya ko kota libala tant ba pesi bobo conseil bobo monique ah na yo kapé mikolo aseni ni abimi atikeli mama li popo ndako bobo komo kama na mimi bolingwa bobo na mimi bandili lote oh tika bongo te bandili lote bolingwa bobo na mimi bandi kala avec une présentation kutu ya nani mais tandis que bobo a sa pire petit il y a de Londres tala mabe bato théâtre donc on peut sur exemple bato théâtre belé so pe bo kanganga boyo kanganga pas le kichu problème les athées météo ba vérité nga na invité ba question ya ye ba réponse ya to ba mango eza concerné à bisoka auto sola otika so ba kombo bato sikoyo mibi en outil Dubaï azungi a posté de Londres avant poster de Londres ba problème de G bandi na lingioté et ba botolio mukanda dans un nom de mais na ina expliquer ba tuke na Suisse soki ba botolio mukanda pour ba refouler à condition ko botate na Suisse to bima banda to yebi mais soki obota ba obotolo mukanda ba refouler te po bana na yo ba sambela yo ofanda ils ont demandé de Londres ba botoli mukanda mais ba ko refouler te lo ba yemo ko andima ko bima na Suisse po bana mi balé déjà baza donc ofanda na Suisse qui compte ya bana na ye aza akoki pe ko kendo luka musala po bana baza tant ba mona ba kombo a papa famille kingani ba obenga ka ba vérifier wana musala et c'est que de Londres a ke sala na restaurant ça na bar te le quoi o muta ayaka na bière yaka na castel te ça na restaurant na poste oya za ya restaurant italika ye po ba biso opeli lo ba ndomona biso ba émission to za pe bana misala restaurant ba Lucky Fish à Cape Town nga pena na banda na Windows sokola pena vitre na cleaner na longo na cleaner na comme chef à kitchen ya Lucky Fish na kali nga pena mbisi na frites po ba to ba lia po na ba frites bien ba comprendre msou Lucky Fish ba comprendre ils ont demandé de Londres poste o ya za na minute o na restaurant ça to éviter ce qu'on a zongi bien pas mimi pour mimi ayeba ki ti mwasi mobali ya boyi mwasi azo planifier que yonde na obengisa po yo zananga yango mimi aleka pe na ba émission awa yo ba ke mobali nanga bengisinga mobali nanga singa facture te to sala dot déjà dot oui ezalaka wana ezalaka bato mosusu baloba oyo eza après dot ezalaka dot donc il a tout donné ndenge apesa nyonso pa biso azalaka na nyongo ata ya sucre te ata ya koka te asatisfaire kosatisfaire nga neti par rapport ya se retrouva makasi mobali malamu nde video otolekisa abalobi ke mimi alobi ke mobali ne ya surcir abala ye président te apesala coutumier yango video de Londres kasi siko lelo mimi a trahir de Londres na bobo siko po de Londres ayeba ke mimi a obima na bobo mama lipopo azalaki mwasi ya bobo ndasali zuwa po bobo aboya ye penza monike simba su te tro nzoto aselemba olena bima na bitabe nake lukata likemba oyo eza na makasi ya mobesu akepa mimi mais abosaki ke mimi mpe aza kaka jonker aliaka nyonso aolia 10 aolia 5 aolia 8 aolia tout veut dire que bakutana na bitabe moko elemba donc po songi ekota que mimi azo audace ya bloquer de Londres o de Londres lelo aza ba tension que mimi a bloqué nga ba luka ba yeba e uta na mama lipopo o ya benga ki de Londres que moi si na yo a comment bivana bobo. Est-ce que c'est confirmé il y a bobo na mimi? C'est confirmé pour banjo malio to banjo makala mais na moyibi grâce à ese de Panama grâce à Midachou de la vérité bimi na poisson. Makam o tout monde qui dans monde de théâtre ba problème ezobimaka ke belé ezozonga ekiti mati est-ce que je pense cela qui na bobo il y a bien ça na temps na tia obima na mimi za lokuta tele question
soki lelo yakona koma mbala kechu ata to ma pena ndenga solo na bombango na sauver dignité na yo na sauver dignité na nga mais en soi na yebi ke ngai yakona koma mbala kechu ende mona bobo abimika na mimite bobo bimina batubele ona ya po na tanga makombo na mamuti ata mi balo yebe ba mikolo ba ma mikolo ba na tanga bango te pona ba dilita bana bango to sololaka na pesika message ndi na bobo bobo bimina mikolo ebele ya théâtre oto yebi o ba ko wanga na pete po ba bitumba bango bazua ekuta na bango na ba fête na ba bar na ba wapi na pesa na exemple mona sepela na ya gabi ya gabi pena sepela ne po abomba kana yeki ndumba na ete abomba na ekola na mibali na ete ya gabi pena aya Afrique du Sud na Cape Town je salue Zulu Manaka en tête de Cape Town atterrissage de Jobo na minute opo kombe ya makasi na ndenga Jobo na pesi ba moto bisike zwamiye ya gabi tangwa ya Cape Town à part ba mbilinga kota na ndako ya Zulu tango mondi na yeke etambo na Zulu te akoti na mbilinga na ye po ana bana na ye ana foyer na ye il faut luka mbongo na ye po tango na ozonga Kinshasa na uta voyage moko boye tanga na elio sandal tanga na elio sengle tanga na elio boye ye mo bandima na ye kindumba na yo batu bafinga ye ozomo lekeju ezate lelo to omona na babobo ose lo bombo batami ovimbi omoni naibi papa ya bobo bisikani bobo abimi lelo bobo asala soni ya papa o abimi sa ye ozomona bobo ko wanga na te ko bimana nini ya lelo pete ya kala esali nde kaka ke tangu de Londres à comprendre a yebi vérité que yo bimana nini du fait que yo za petit à de Londres nde suyo po wanga mais na pesi au message que mutu pas bengi de Londres pona zuwa ya bolingo oyo boya eza mama lipopo vous comprenez que tu to que non na ba sens ya to longola zuwa to tia notre planification normale mimi tango de Londres comme ko déclarer na ye o posta nga li susté o tia nga li susté mimi abi OK nazo poster donc de Londres a posté Mimi a posté de Londres. Bobo a moni publication ya Mimi te. Maman li poponde a moni publication ya Mimi. Lokola yoka de ba nzube ke bobo koma ko bima déjà na Mimi a bengisko yo bobo. O chaka tembe ta ke bolingo na bango se nini eza. Bobo tango eko compliquer Mimi. O cheye o lo ba de bobo ya ni na supprimer à supprimer des plus choses graves encore, à bloquer de Londres. Mimi. À bloquer n'appel, n'a pas Facebook, Instagram, à bloquer partout. Mais bien vous condamné kaka Mimi qui est de Londres. Peut-être pas ça Bamakamusu peut de Londres peut à Prométhée qui ou la qui peut-être réalisé tazamutu. C'est les questions oui. Dans le sens normal hein. Pour de Londres qui n'est pas tout à somba ni billet ni visa. Eza na mutu akata biya kata visa na mutu kinaye. Eza na mutu oya kenda ko samba na kombo ya de Londres poazo mukanda sima kombo na ye. Omoni de kechu. To kena mbongo. To baka ba vérité. Alors, moi si oyo asombela MSU de Londres mukanda. Moi si o apesa MSU de Londres billet. Moi si o signer ba papier na ye. Pour de Londres azwa ngunda o azwa pour de Londres azwa ngunda. Aza résident ya rana ngunda oyo azwi na sima mwasi a garantir une elote a solana yo mwasi na ngana obengisa yo po ba théâtre ba koma na moko sieta ya lokwa Marquis ope mwasi a bengisa a boyi mwasi wana kelinga ketia a fi barman po tia linga ketia aibe de ke ketia abina na na mabar ebe ke ketia ke na obina na ba kalesan atika mabene polele mbongo o ketia salaka yango pesa Marquis $5,000 $2,000 mais Marquis le quoi zaka mutakala l'état atiki ketia akeli ngomduzo bato ba peut-être ba ndumba na basi na mibali na longo la mututi na che bango tout
sauf responsable tout le monde a papa lombe auto kana babuzo baté tout le monde ba saï tout le monde ba papa ba saï on va l'accès babuzo baté au moins il est ça y a bon séjour na vie na la dit ma caisse na Paris on a ça on a pesi la famille m'a boyé na pesi de Kitambo babi o on a les chèques va porter parole na pesi mbotete au moins il est question donc pour tout ça bato théâtre il y a on a besoin pour un exemple na pesi na bi papa nani oyo nani kombo na bosen papa auto de Lombe té o amuta poto de Londres avec une garantie qu'on peut passer mimi t'es qu'à zéla non bengiso pour faire yibati pour bengisa mimi alors mimi le quoi ça Jonker amoni en attendant na zéla va bengisa ala ba soif na enzo de singa nyamla tikana lia no 8 wa inter tikana lia ka wa lia j tikana lia 5 wa lia d tikana lia 3 wa lia 1 bobo sali boye pona ni so izabo bobo azama be mo bomi alia basi le quoi monte que bobo za mabe za mo bobo akoko ni mo sni pona ni mo sa pieni pona ni o basi le yebo filer théâtre ba ebele donc tout obi ebele o mon akoko que lingana ta mame mpela pona mi to za na souffrance à mo bana ok ni na mimi pona ni mo mwasi abato mimi pe le quoi za carte Jonker amoni ki sa na ngwe logote na linga bobo mais au bomi na mbeli to bomo pe na télé mais voilà to ko kindika toujours na actualité na biso il faut que ba confirmation parce que mambo est trop glissant ils a vraiment ba confirmation penser zate ou comme bimba bo wazana vina ye mimi wazana vina ye est-ce que confirmation parce que vérité wana ga moi c'est bandi lo bakili kamwana so yo bimana nga biso ne to ye ba vérité mais to likana biso to garder ba personnalité na biso ba vie na biso bon ikambo yo novela so eza un peu moi ja si l'on a kaya de Londres parce que na mboka moko pas comme na souffrance comme ko bela bi kutu soit disant de bi ba refoulé mais bi déjà commis ko bela la pas banda ku akomi abattu to ebité ya gola ça non ndenge nini pour na de Londres en tout cas pour na de Londres il y a de Londres là Sozana nanda ko zo foutre la chambre to yebi to za posa autant va kombona te mais de vrai de Londres foutre la chambre na kati ya ndako ya bato quand des ambo alors il faut ça na bar wana na restaurant pour que afuta ndako wana alors mukolo bar wana a commencé à somo bato mangala bae abegi de Londres netika tinde longola oyo clean oil pour ba kitisa et pour moi si wana za ba bilinga ba bisika wasai ke ba dénigrer de Londres na passion bela message il a changé mboka ozaki na Suisse et quand tu que bon ngunda na Paris ou aux États-Unis ou na Canada pona mboka oyo lingi okedo boka ngunda na yo libaku ya erreur o déjà salaki et peso mayele pour le gosala o sa mususu mais et conseil on na koki o peso ko boya moi sinon te pona mon rosolo daba boya nati te baboya ni te ezaka de Londres nda kimi so eza makasi bakima lekecho nini solo eza makasi bakima mais solo makasi solo ngoni no waza ni munoko eza ndene mino eza mabe moni mino so toboki ebi misa solomo boy ko le katana pour yena za nango moi si babosi ne ba mi ba nani wana combien nazo bosa nkoma mamkolo nani mayamba pesa na koma moi Charlie Malula uzomona ya Charlie kende baba dentiste babongiso minu basokolo munoko bongisa munoko no po omona passe na de Londres ti obengisa de Londres ezaki petete pour de Londres za mukanda na potote de Londres uti na mukanda awa o ma Charlie déjà tinde la kaya parti ya awa a garantir bakolongwa nyonso de Londres ndi de Londres saka nini akendaka alors ma Charlie respecter ka o mobali ya oloba femme soyez soumise kendo hôpital bongisa minu sokola lolemo bicarbonate pharmacie ezali mobile na azongela opeso bis po makamba munoko solo oyo ekata po soko ozali munoko solo te de Londres nga akende te de Londres oyo mpe na trop pressé okima munoko solo omoni kozongela nzungu akala koma daya Jonker bozongele lisusu eza te
akoma na priorité na ye o asala ke andima alors na peso conseil bon moi na mobile omoni vie ozaka nango awa lelo to bando kota boutique te poso bilamba awa mi bato apoto batindi lo grippe yo mo bando ke na ba ballon na yo oponi bilamba na ballon oki osombi papier mo ba grippe ba bambelo le lamba oleki nango o defa ba sapato mikolo kuna na ndili Sainte Thérèse ateleki omula yo tia ba languette olata ka oleka nango lelo ke poto bi apasi oyo monaki nango awa na lingo bunda nango na poto soko sokola ba na restaurant sokola so longola ba verre longola soki pe olambaka na kitchen kuna po na kitchen na cuisine po bato baya kolia lamba bato wana balia lakisa biso makasi na ozali na wana Kinshasa de Londres na Kinshasa tikali obuka pende bendele te olalisa bendele tata mukolo moko pona nini na poto oyo sokei ya mukanda ozolaka na Kinshasa na poto te de Londres ozaki na opinion opesaka mwasi wana ke pona sa asala Z lakisa biso yango lakisa biso force na oyo ya poto lakisa biso de Londres oyo ya poto okono pe de soka mulai au moins na pasi te ke pasi na poto baboya yo to mo ba maman musu ba oleka na live ba biso ba bala kite ba ngaba sona bango yo po soka no propre ya utiliser ka soka na yo zo mwasi musu so peso mukanda oyo za na yo boma mimika be na vie na yo bosa na ye bosa na ye bosa ende ba na chaîne YouTube na ko tsa bango mbongo te e bo chaîne YouTube ba ko tsa mbongo atika na ngo atika ba to be ba bon ba pe ma yamba ba dika ba ngubu ba boma bango ba dika na bango lelo saka ma boucher wa ko tsa ba émission na ye et ça le logoté omoni donc akosundo na pe chaîne wana asundo na yango atiki na yango le ketu le yota bakangi o chaîne loko za le ketu oh yamba ko saka ba novela so pesa ba épisode to zonga ka na plata le ketu donc ozongi saka ba abonné na o baza donc ba abonné tende ba boma de Londres akokufa pona ba abonné te abwa ki sa mimi bloqué mimi na ba abonné na ba nyonso c'est déconnecté même la chaîne wana pour prouver le mimi que oza mobali yondo bande ko mataye ya mata ote donc on a connu dans le Londres. Merci Makambozo Kendeka tout ko tasko na kaya ba comédien tout ka ba comédien ba yebi vérité ya ba dossier oyo na 3e épisode na biso to ko sala ya novelas na biso merci na ba abonné tout ya Congo Liziba TV merci au éclaircissement mo ici biso yo to ko mi te poza mak ebele akolo ba meto lingi siko te poto biso to kina ba kolo makambo poto suksa e pana bino mot de la fin peu message na ba abonné tout ba na kati ya Congo Liziba TV. Tous les abonnés de Congo Liziba TV na pesi bo te belé bo continuer ko s'abonner bon mata par rapport à Oboza to que musika na le ketu o ya biso ya marabiso na vérité boso na politique le ketu na compte à média na pesi bino ba mbote belé na pesi famille Chipamba na nga libota na nga mobimba directeur de Paris Canada ba mbote belé makasi na pesi na yemo kotanya mabedi lisusu mbote na yemo le ketu ya makingai na pesi kapika pinga la source officielle ba mbote belé et si besoin mio na Mikili ya poto na pesi FM Mayamba ba mbote belé na pesi Mania Malika na respect belé na libala oza tika makamba audio Mania Malika kita moi je vous dis bisous et au revoir. Au revoir.